I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Bonjour, bonsoir, bisika tout écoutez la bino. Merci Nabayo tout balandaka Laurent Mpala la tigresse sur 3 fois W Bomoko ya Mboka. Derrière la caméra na Bossanité JB d'Anvers, autrement dit JB de la presse. Na Bossanité digital Momo. Na pesi sous merci na centre culturel Oyambi Biso na kati ya Anvers babi centre culturel Oyo biloko Bomoko ya Mboka le kaka babi chez Papa Levis. Batu babenga kaiming ming vieux Levis et ça centre culturel Oye à Simba opportunité na batabo moko ya Mboka bale kakawana basala ka ba émission na bango net babiso balora mpala la tigresse na réalisateur caméraman JB de la presse, je te salue. Merci beaucoup na bayo tout balinga ngai na yewana nazana histoire ya kobete la bino bandeko tout balanda kalora mpala la tigresse. Histoire nanga ezali boye. Ser moko boye azana kin apesa ki sujet na ye mais beaucoup yoka ye moko pendenge akoloba c'est on apesa ki sujet na ye par rapport ya bana na ye bazana Canada ezana tonton moko boye ayaka pe Anvers tout le temps avant na Canada azaka na mwasi na ye na bana na Canada tonton wana alingaki abize na mwana na ye alingaki abima na mwana na ye likolo ya $20. Donc bino moko boko yo kango na rejoint téléphone na tel bino parce que eza histoire o PC ka pasi na mutema parce que mwana wana oyo tonton wana linga bize eza lokola ke mwana wana kinaka na ndako ya camarade ya mama na ye. Donc mama wana ya Canada na mama atikala na Congo baza ba camarades bana wana baya poto na papa na bango nesko mwana wana lokwa asala kasuki akendaka kuna akenda ko aider camarade ya mama na ye na musala akendaka ko aider camarade ya mama na ye kotikala na bana mais mobali ya mama na ya camarade ya mama na ye alingi abize na ye alinga bima na ye likolo ya $20. Donc bokoyoka histoire ngonga moyena pesa bino ba détail nyoso ezate moi alobela kango vraiment eza histoire vraie alobela kango alobike bandeko nanga botelanga histoire oyo camarade nanga moko propre akomi ko finganga parce que na betele lisolo ya mobali na ye oyo alinga sala na mwana nanga donc bolobelango sur internet bolobelango parce que tonton wana zandoki abimaka na bana batamike ayaka kutu ti Anvers ko abiser na basabatu ngana yebi tonton ngote na yokaki kaka histoire mais la côté la bino histoire ngo boyeba eza qu'est-ce qui se passe entre camarades ya Congo na camarades ya Canada dikolo ya mobile na bango na mwana. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup boyoka moi sango e mokondenge azolo bapona likambo ya mwana ye oyo camarade na ye mobile na ye alinga sala pona mwana ye. Boka nga likambo kweli nganga ndeko na bino bandeko nafandika boye na ba 12h na moni mobile ya Julie akomeli ngai oh Augusta Boni ngape na komeli bien oh Sabina ya kilobi mwana on a tinde no ba photo wana Sabina ya kilobi mais akuta kibisote na okele na mawa mbula apoleli kutu mbula zongi kutu bongo ndenge za boye na obenga ena pesa ye ayesa aya kozwa $20 na si tu es bloqué, appelle-moi dans sens. Maman, moi aussi, je n'ai jamais compris. Moi, j'aime plus aller là-bas chez tante Julie. Et tonton Denis me regarde dans un œil-là. Moi, je comprends rien. Dis, na Monica Naïf, c'est n'habite, non? Fabine, si c'est comme ça, non, appelle tante Julie. Demande à tante Julie si elle t'avait laissé les $20 chez Papa Denis. Moi, n'a pas béni maman et Julie na tongo. Oh maman Julie, tu m'avais laissé $20, ce qui m'a dit parce que Sabine a kanga suki très bien. À ça la bien atika la rana bana Julie ce qui Julie a zata celle c'est que musuki boy oh ngana kuna loba ngweza ki boy nzana. C'est quoi au moins na lobi non? Na benga maman Julie ndenge za wana na yebisa ye c'est que maman m'a dit de le faire. Maman Julie, tu m'as laissé $20 chez Papa Denis. Oui, mais que Julie a gaza moana.
moi na comprendre te après alors bi elo côté na mona kaka SMS parce qu'on a tenu na bi moi na kozwa $20 ya nini yango akati aoloba susu te nini te mbala mona zeli 6h na bengi Sabine ayambi te na bengi lisusu ayambi te na bengi leki alandi o bazana na photo wana Scotia ayambi non passe-moi Sabine non Sabine elle doit ngabila musae tanga la musi mwana mbala mona bandio tuna Sabine qu'est-ce qui se passe entre toi et le mari de Julie? Toi tu étais partie chez Julie hier. Abi non, je n'étais pas partie chez tante Julie. Ngabi lobo kende kuna mobile nazo zelo apeso $20. Abi tonton Denis, vraiment, je suis fatiguée. Ngabi nini? Abi non, maman. Tu vois, tonton Denis attend la rabat ma bé. Jour moussousou, o Sabina kende ki kuna. Yena mbali ne Julie bazala kite. Ba lalisi mwana nanda kubaye ko benga maratre ya ba Sabine. Na baso ba 1h soki minuit ke mwana za koto. Siko papa na bango za kina Kinshasa awa. Comme na papa moto comme na biso ko sola bien a benginga lo bitala makambu camarade na yo a sala. Akela lisa mwana kuna ebiti ke mwana le lendemain et en plus mwana za na terminal azo préparer ba examen il faut sala. Ngana banaliser ka likambwango. Oya lelo na tuni Sabine. Yo okomi kosenga papa Denis Mbongo depuis quand abi maman. Ce n'est pas moi. Ngai na fandi na ngai ye ngana keneki kotika babiloka Julie blanc mato Julie apesa ke blanc mato ya teka. Abi bon lokola tanti Julie zo senga nga bambongo eke bambongo mpe na teki na ngate na kezong sango. Na komi kuna na ndako na bango na kuti na nga mutu te nga bite il faut na kotika onka parce que tonton Denis azabi ete so nga mona zali aw. Oh là là courant et soki nga mona zali aw. Moi na bite abengi Julie, tanti Julie. Ndenge za wana na ye kotika blanc matoi parce que nga na koya na ngoli susu te. Na Julie baza moi distance. Oh non, zelanga bi moi na zele za te papa kuna ogangela nga parce que na sengi nzela te. Abi na otika ngaka na boîte soki ya ba lettre soki nini wana. Sabina tiki yango wana. Siko na tongo ye papa wana ayebisa mwana ke akende kozwa $20. Sabine ebisinga boy. Maman, je peux te montrer ce que tonton Denis m'écrit. Nga na comprendre ka été. Atangi singai quelque part à l'obé ou non, il m'a dit si je suis bloqué, appelle-moi. Namonaka SMS à Julie. Na linki te na lingaka te. Ozo mélanger moi na Sabine na papa na Denis. E bandi na ndenge nini. Julie finginga lobi na nga nazali mal comprise na famille nga, nazali compliqué, nazali albeni na kuna ba SMS ngo na ko tinda na ko forwarder ngo bina ko na forwarder bino. Nazali nani problématique, na tika famille na ye na tika mobali na ye tranquille. Nathalie na bisia makate sili na ke rolinga mobali Julie. Julie azandoki. Ndenge ni likambu ya mwana oyo ya ngai. Julie c'est sûr ayebi makama mobali na ya salaka azwi le devant comme le bao ngana za songi ngai na lina panda libala na ye ba makamo ebele bon ke langa na likambo. Est-ce que c'est normal penza Julie a koki aliene la place on a il faut amikiti ça alors ben non Augusta ezaki boye au moni de alekisi mais so aza femme sage te atandam na fandi muke na zususu SMS à mobile nati abenga la vibe Augusta na regretté makamu nini oyo ke ne ko loba na ngai ke ngai na komo ngamonga bitala papa nazo comprendre na tous les qui sont $20 on pesa mwana ya nini mwana ya ye moko pesa ya nini na émission Julie na mobile de ba finganga bilongo mona ya Julie na teke la kai awa mama na sala ngo bénévole matindela ngai ba parfait na teke la kai na zozong sele mbongo na koma neti boy ya Julie oyebi ke mobile na lobi soki na pesi mbongo na bango te tikali $200 ba
panzanga na Facebook nga bilika mute bo panza kaka bo panza parce que oyo bino bo sali ba finginga ye na mobali na ye babi donc na benga bango te ba benga te na famille nga ba pousa na tenga bi mais mobali na yo sali buso ba mi je la lobi na nga na kende ko finga ye na libos ke mobali na ye boye mobali na ye boye ngabi mais mobali na za bongo e réalité nanya yebi mobali na ote na yebi so bazo continuer ko finga nga na osenga banka merci bo kana likambo na yebi sa papa ya ba Sabine akende kuna ou bien ça. Bandeko, merci beaucoup. Botiko ndenge mama ya ba Sabine autiko loba azo déclarer pour moi nae azo tout na question na peuple na peuple congolais nyonso ke si vraiment akende ko yebisa papa ya Sabine makambo ezoleka entre copine naye na mobali na ye na mwana bango donc souci na ye eza asala nini parce que wana za copine na ye babandaki banda Congo mais mobali ya copine na ye Denis azolinga mwana na ye donc na minute oyo mwasi akoteli mobali na ye soit disant que mobali yango na ba vocal lisusu awa soit disant mobali yango babi atambolaka partout à Paris ayaka tiba Anvers ba Belgique ayaka kolinga bana batu mais tandis que azana mwasi na ye na ndaku abimanga na bana batamike eza ba jeune na ye asalaka azana posa ya conseil na bino azana posa ya magam na bino azana posa ayeba asala nini pour na copine na ye donc azana posa ya conseil bo conseiller bino mo bo tiko yoka ndeko mwasi ndenge auti ko loba auti ko déclarer likolo ya mwana na ye surtout na bino ba papa vraiment papa oyebi ko zana mwasi no na ndaku soit disant moi si parce que na teba vocal nyo sauter pour tous en attend couser moi si à lobby na ba vocal que mobile na yo alingaka partout azana moi si partout ba siti na kata Anvers surtout na Belgique n'en parle même pas na Paris coup de kolobate papa oyebi ko zana moi si no ndako ozana bana moi na ya camarade ya moi si no azoya na ndako c'est pas dit que moi na ana zoyela yo moi na ana zoya peut-être pour na ko aider bino na misala azoya peut-être pour na ko sala ba no suki azoya te pour yo temi su ba papa faut respecter aussi les enfants d'autrui. Faut qu'on respecte les camarades. Surtout les papas oyo bolinga ko mona basité. On dit surtout les papas de Balouba. Nazo fingati parce que le papa ngo azamuluba, j'ai pas ingéré. Donc c'est juste une façon de parler. Boliko mona bana batamikete ya 17 ans, 18 ans, 19 ans baleka. Boliko mona teke baya na kata banda kuna bino toujours boliko tala partout boliko tala mwana wana lata ki boy mwana na zongisa ki boy c'est etozana poto c'est tout à fait normal mais papa jamais okoki kolinga mwana camarade na yo ezo diminuer respect na bino ba papa ezo kitsa valeur na bino ba papa bomi pesa na place ya bo papa bomi tia na place ya bo papa surtout ba papa oyo balingaka ke ayebi ke wana lokola za petite ya camarade petite ya mwasi na nga le quoi yaka nanda kuna tika na taye misu tika na joie vraiment arrêtons un peu ba papa botika s'il te plaît botika bana batu bavanda calme boza déjà na basi na mino na ndako boza déjà na bana déjà pourquoi kolinga ota mwana muninga misu pourquoi kolinga otala mwana muninga en plus babi mikolo yo ba papa bokomi mitema mabe poto yo kaka ba papa nde mutu bazoboma basi ba papa kande baso sala basi mabe bon make un peu ko changer non to yo kite que maman sali bato ka que moi ça sala mutema mabe moi ça capable ko boma moi ça zandoki mais la minute est comme que ba papa nde bokomi mitema mabe envers ba maman bokomi ko sala ba maman mabe ba maman ba komi ko ya ba AVC ba maman ba komi ko mi sala mabe bokomi même na jusqu'à ce point ya ko boma basi na bino jusqu'à ce point donc ba papa bon mec un peu ko raisonner parce que makambozo sala et comme ko bima na poisa bon mec un peu ko changer et ça bien té na bino pe ba maman d'autre part bon conseiller ka pe ba papa boté ya ka bango pe to zaka bana bango c'est pas dit que ba otika bino ba koma na biso bana et ça la propreté ba maman bozala ka toujours ba maman mais bon conseiller bango bon pesa bango conseil bolemba bango te baza toujours ba papa oyo surtout balongaka ba mboka na bango po ba kosala ba bêtise na ba mboka msusu arrêtons un peu parce que babi ozo sala na bana baninga ba kosala ngona bana bino
Bambe o to sala kana se futa magana se babi soko bo magana mbeli bako bo mona mbeli c'est pas dit que eza mbeli ya mbeli donc soko sala ka bana batu musuma be yo pe soko zobota bana basi bako sala o mabe donc bon meka un peu ko raisonner avenir ya bana bino bon meka un peu ko raisonner blobi bana bino bo zala koma ke bo sala bana batu mabe parce que ba poka se na bino biso bana to futa kango ou be ba mabe na bino biso bana futa ko ma futa ngo mais non arrêtons un peu les papas. Merci beaucoup na ba papa tout o ba Monica o sepela na conseil nanga à retenir encore o Monica o sepela na ngote ye kaka. Merci beaucoup na ba papa tout babi respect na ba papa mais faut un peu changer. Merci beaucoup na komi vraiment jusqu'à na fin émission na ngai na komi ko chiter na fin na bosanité na zo pesa mbote na ba otu balinga kanga na pesa mbote na nga na chéri ngo mama na Simeyo Faustine Mbongo mama o abota Laurent Mpala la Tigresse Hervé Anjo Moïse Maimba na bosanité Christelle Mombo mama na Christelle na bosanité Claudette Megan na babi wana na Paris Fallon Bola ndeko nanga privé ma cousine privée na bosanité mbote na nga lisusu na Chantal Bola sapé de Noël ya yo ngwane raté na pesi mbote na nga na Clarisse Bibinda moi ça mandefu babi ya yo pe ngwana na pesi mbote na nga na Bellone babi Bellone camarade ya Chantal Bola ouais babi Tokos net na film na obosa na bossa ni ba mbote na binoté merci beaucoup na bato tout balinga ka Laurent Mpala la Tigresse merci beaucoup na toujours moi na Anvers merci beaucoup na ba vietu ya Anvers ba o tout ba soutenir nga pona ba conseil ba papa tout ba tantine tout ya Anvers merci beaucoup naza toujours moi na otikala toujours moi na merci na ba yo tout balinga ngai merci à l'équipe Mobimba ya Bomoko ya Mboka na bosanité babi 3W Bomoko ya Mboka partout dans le monde na pesimino mbote bisika bozali sans oublier Digital Momo na kata Suède équipe Mobimba na Londres équipe Mobimba na Suède na Congo partout ya Bomoko ya Mboka na bosani pété na pesimbote na ngana équipe Mobimba ya Afrique Euro donc na bino tout merveille 1000 abonnés yelenge God Muzitu ya bino yangwana iratakate merci beaucoup tokokutana na réponse ya mama ya na camarade ya Julie te recoutana bientôt merci à la prochaine. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.